Mayele alobi aweza masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Yaya, calme-toi. Calme-toi. Consegue seguir ça, cara. Njalo leka nga leka te. Différence à ma casse, s'il te plaît. Yaya, calme-toi. Calme-toi. Consegue seguir ça, cara. Njalo leka nga leka te. Différence à ma casse, s'il te plaît. Jérémy a dit pour bien à Kevin Sidney. Pour éviter, il y a ça quand il mado, mamoto n'angé pas battu, et naïbe makolo, naoyoka, en tout cas la ligne va prendre, la ligne tout à la bière. Non, bien bon. Dans ma discours, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois passés, dans l'année Karine Yamado a fait un théâtre au Boui, avec moi sa Caleb. Belvi avec moi en salle. Peut-être qu'on fait la vie qui toque, je joue très bien au souper, je vais pas amener à son père. Dans ma décor, moi ce que l'on dit là, peut-être qu'on va jouer à qui, je n'ai jamais aidé ma cour. Aidé ma cour depuis quand? Bon, Karine, moi ça me l'a raté. Neko na kuto ayebisinga eh maman mais Jérémy alinga kisi on a kisi Jérémy ana kisi po so ba comédien mususu bazokende na ndaka nganga baoki ko talisa makambo balu so ba ekomba beta komba Jérémy zo bimate nganga so ba onke Jérémy tinda kangi nzoto do akanga nzoto atela enceinte que banganga baoni tuna aziki sango wati dobi mokilo ezala makambo. Pour moi, je vais vérifier. En contact avec Karine Yamado. Si réellement, Jérémy a ibi ma cause. Suivons Karine Yamado et on se retrouve pour la suite. Bonjour la famille. Concernant la promotion entre Jérémy et Karine Yamado, Tozana Karine Yamado Awa. Et n'a tout naïe. Parce qu'à un moment donné, ceux qui, par rumeur, ils ont circulé, ceux qui ont la facilité à rejoindre, au lieu kaka, il y a au pays de Samoto. Et on a jugé bon tout na Karine Yamado. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bah on dit Karine Yamado au Kandi Jérémy Ndoki, bah donc il n'a qu'église. Bah yebicho que Jérémy aïba au makolo. Succès au Jérémy on sait les succès au yo pas au sala. Mais Jérémy aïba au makolo, il y a aussi là au yo kanate. Ngai mo autant na yo ka version d'abord na kamwe mais na bi na Karine on pour jouer peut-être mo awa. Na tala ki na basa on a dit elle va mon bal non. Et peut-être on l'a qui bien. Si quoi si les côté nini. Donc et les kelingé tout ici na yo pesa biso non fait tout passe pour tant on tala ki vidéo ba bi aussi là qui Jérémy pour au déjà na bateau qui makambu. Peut-être son vraie version il y a le Cameroun yo. Bon, en fait, mais il y a vraiment ça des missions de la liberté. La boya vraiment, je pense que ma première cas est belle dans internet et tout, dans garde peu parfois il y a un techniquement. Il y a Jérémy, dans un problème, c'est parce que quand il y avait un problème, il y a un contact avec Jérémy, dans solo l'inaïe. Donc la montagne, on est les attendus qu'on a au salut pour la sécurité.
c'est important de dire ça parce que ekoti sabate belé na kati. Et ça m'a dit. Nga lobi na ye, likambo sali na sepe na ngoti. Ata mu commenter na tombola téléphone nga na singa na o Jérémy Gag. Allô Jérémy, na poso tourner na sala ngoti. Jérémy abenga nga pona ba effort ya musana nga. Na loba na ye, yo obenga nga dada. Non, dada na biso ba soyele za kwa yaya. Nduku yangu donc ngande ko na yo. Mais comment c'est possible auquel loba likambo pas mutu? Nga na sepe na ngoti. Alors pour nous on ça musala na sala ti. Ngam na loba na ye, na ça musala te à cause de comportement na yo. Ayebi makamini a répondre nga. C'est pas important na lobo a. Nga na yebi singa lobi na ye. À la prochaine fois, pour ça, sous-bonté. Toleki wana. Nga na sali vidéo nanga, na posté vidéo nanga na TikTok. Nde to sala biso nyonso ba message yo loba, mutu so na problème. Olobi so to sa problème te ba message to sala kala kata ba tsaka na ba. Muna mtasali pe vidéo, ba sali liston na yo. À ma grande surprise, dans mon ba to mo posté Jérémy. Je me dis on va poster pourquoi? Va poster pourquoi bon? Na seki na nga trouvé na nga normal. Oh. Après l'autre toi na tournage. Il y a na tourner bisonyo. Ba mikolo bazaki wana ba vandi singa. Ba mikolo to zena ba mikolo ba vandi singa ba poser ma question. Moni ba o matisa muninga na o par rapport à ngabite nga sala ki vidéo na nga. Vidéo na nga na sali yango esali boye on a comprendre pété. Parce que ça na ga bina te c'est que yo ozali kamuna ye bo ngabite nga sali kamete. Makambo se le kaka la to sisa kala ba kuna voyager. Avant na voyager na keshi makambo se le kaka laisser sila to ba to so na biso mbali. Mais lo nga la sopele na ngote parce que to nga na reprocher nga la yo te lisona ngo abetele ngo muntu. Nga betele ngo muntu nga lobi ko. Et puis on a sonné na c'est ce qui la nzimi makambo et ça parce que on loba déjà makambo ba tusis na miso nga la personne conseil. Mais lokola ba yebisinga ke yo loba ki bo makambo to sola ki ngo to ki biso na ba na nese mi sa se kaka ba zaiki kwana. Ndenge ni no zo bisona o me bango je pas mutu nso ke betela on na se fait na comportement na yo te. Mais on a qui faut on a expliquer vérité mbamo to sisa. Ya ke o nga na kinake pa ba prophète pa ba pasteur so ki nini ba pasteur na nga ba isinga je na yibinga makuluti. Biso so to abala nzambe muto ayiba muninga makola zate biso so sala akate ya muta tourna na jet li ya zate biso so to tourner entre nous muta tourna na jet li ya zate o rambo te biso so to aka entre biso to pesa ba fruit ya musala et non que o finga bani o yebi ke o na fingi mutu konga tangu asala bagaga finga na yebi ke finga nga na yebi na comprendre ke o ezanga ba fingi nga mais abeti nga ngoka. Alors toi tu vas finga baninga o finga baninga o blessé baninga so muninga yeta kusala obili kabaso abatso yo so baba considérer yangai o ba finga yo ba lobeli ngai alo ba futa fatu ba mongo ba journaliste pour ba ndo finga ngate ngana na munona ngana lo banga mu abenga ngata saki na brasa bina ngasena yeki sasa to kuta na petelo te na kuta kamba mo blokanga to zaki lobby na tournage et puis mutamemeli ya marambango moi j'ai compris mais le quoi ça moi na mukie donc on l'a battu pour nous poster. Mais le roi Alec, il sera en vidéo. À la prochaine fois, peut-être que tu vas aller pour le la vérité. À ce que le bal mais on a pas monté. N'est pas ça qu'on a dit comme tu foutu la mouton là quoi ça. Là foutu là on a mon qu'on a salama, on a mon qu'on a la mobile, on a ma privé. Alors na ya kate que on a na TV na yo démarrer mouton pour la vie pour na yo ça on a salama. Na kena po lo balo kutate soki likambo zaina opengo na bantu na lobelo likambo ko na sepeli ko saki ko na nini tala mbasi makosala te. Moi je suis comme ça na bata mana sima mukonga bakte. Si il a un problème avec moi atika bata mana sima ba journaliste c'est une comédie c'est une comédie c'est une comédie c'est une comédie tiens ngabe na comédienne tout na bata na musala tout ça musala ensemble tout ça musala nous la montage jouer musala na coin na papi c'est pas bien. Pour ceux qui ont dit que yoko kama kamute ba piquer yo et soyo. Alors si quand tu piquer baninga, c'est pas important. Laisse la fille à saler. Maman merci d'abord parce que à la prochaine fois avant ça l'émission ce qui problème est ça. Ils sont surtout à la comédie. Là ça va pas participer. Là on a participé ni côté famille bota ni côté baba. Là ça on a participé. On a pas tunion sur baba ndeko nanga. Baba ku baba fan nanga. Ma famille bota baba fan nanga na famille bota no kesa musala et pas baba couper na kenda osa musala vous comprenez mais na comprendre que journaliste moko ya baba ku apingi ngai o ye mutadinti makambo ke o ngai na kenda kina
papa pasteur balobi ke soki Jérémie akanganga la kisi so endeni. À la prochaine fois, avant ya na likambo na toile, faut benga biso nyonso toza ba artiste. Parti pris eza bien te nga ko futa mutu mbongo pa lobelanga tete. Si y a un problème na oleka nga mona TV na bi. À la prochaine fois si y a un problème a benga nga mère ndeni. Tato yoki boye avant to ya eza ya solo teza ya luta. Nga pe lokwa mutu na version nga na opesa expliquer nga bite balobi boye. Nga na koleka na TV te na yemba mona bandi ofinga titi tete. Nga ka problématique te na lukela pe bato makambo te mais so mutu yo ofinga nga oya. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.